Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Tracy Mbelenga asuki. Suite y appelle na détresse. Ningi mwasi na Glody Diasuka lobi. Bato bele ba comprena ki était. Amanka ki fait respecter. Azaki na makamba ko loba me. Azana ba manière te ya ko binsa ko s'exprimer. Effectivement, apena bi bata bon bazalaka. Ikamanga loba. Izana ngo mabete. Mais manière où il y a qu'on s'exprime peut-être dans un côté et peut-être impolitesse et maintenant d'une manière un peu impolie ils allaient rabattre bon bazalaka. Moi si nae le col aïe mobile n'enga zalaka suite il appelle nae à détresse n'enga lela qui a soit qui décopyright strike où ils ont ma bé ma case parce que comme 3 YouTube on peut sur une semaine où c'est justifié. So c'est justifié bien te ba clôturer chaîne na yo do ba kangi yango emona na elimu na YouTube izaki sanction moko izaki grave pour na moto a travailler na chaîne pendant plusieurs années il fallait kaka lela tanga pe na kolele sala kapasi mais peut-être manière o ya sala ki yango ba golo ba sepele na ngote alors ba kendaki suite ya émission ne wana sala ki ninga lela ki ninga bela ki Fere ayokaki. Selon ndenge Glody Diasuka lobi mwasi nae o bazana Prince Bakali alobi que Fere abengaki ba manager nae ba solo laki makamyo sezong nango na ordre. Alors suite ya émission ne wana saki liboso ba golo ba lobi niet. Lokola yaki ko réclamer na public pona makamba chaîne nae aimile Fera lobi wa mona ki akoki koloba bango ba lobi azonga pe kaka ya osenga Fere pardon na bagola parce que asalaki lokola abebisa esengo na bango ya barena na bango mutai koleka pazo préparer pe ba concert mususu etikale alors ba lobi asenga pardon Glody Diasuka pe pa lobi mo pe pardon ko mape na munoko na ngate biye kaka botia na se bango pe batomboki ko soa na we uti na live au som na Prince Bakali lokola intermédiaire azo calmer koto mais koyoka Glody Diasuka ayaki po yaza mwasi amona ki bato ebele en tout cas basepela kite et puis bato comme ko se désabonner na chaîne na bango bagolo nyonso basabonaki pendant période wana ya concert wana base désabonaki nde yaki kosenga kimi yaki kosenga pe bagola balobi biso pe kimi te biso pe biso mo pardon izaki somo na débat donc bagola donc na tike bango live wana izaki donc à que des poissons ba ko yoka te tellement que ngai sala mulai makasi na bi no yo live au combien de minutes na 45 minutes mais boyoka ndenge ba combattant ba golo o ya makasi o ba bundela Fere ba o ba linga Fere nde ba telemela ki Glody o aza mwasi a Tracy o ye mwazo nga suza ezate dans alobi a sali déjà émission te bité soki émission ko ekota mokoni soki pe aso soki pe lokuta bango moka ba yebi mais selon ndenge Glody alobi ki makamyo c'est bongi Fere atikala ki ayoka ki atikala ki te ke inerte te atikala ki bouche bete a jusaki ayokela ki Tracy na mbela na ya bela ki par rapport ya chaîne nae siko na otela bino volume bolanda ils a fait quand même bien l'émission bo meka batu ba quand même suite ya likamwana parce que mona ki mutaki kolela par rapport à ma chaîne nae il faut quand même bisoto partager pe message automona que muto yaki kolela par rapport à makamba chaîne nae muto yaki kolelela atikala kite hein a réagi ça qui quand même amitia qui na place à moninga parce que ils en a batumsu balobaki ki non Tracy Salimbon ebele na mutu ya Fere patati patata mais quelque part mutu pas bénéficier nango eza pe kaka ye moko pe Fere parce que zala ki promotion ya concert nae
ok chaîne peut être c'est la chaîne à mon nez ça pas même la chaîne à liboso tant que tu as la chaîne à pression on a la chaîne YouTube t alors des deux côtés il fallait qu'il kaka kimizala alors non te la bino live bolanda beaucoup melanga pe na ba commentaire bukani sini na likamwana est-ce que izaka important ba senga pardon est-ce que nenga lui botia na sewana isa une manière te parce que on dirait ba golo pe ba se partager un peu na opinion wana ba ba lingi mot pardon et moko lobi excuse et moko lobi botia na se donc même Glody akoki ko bimisa mot pardon na mon connecté ba golo pe ba lobi pe ba ngope pardon kaka sinon te ba li moi na chaîne ba se désabonner il paraît entre parenthèses je n'ai pas de confirmation ceux qui 20 000 abonnés bah c'est désabonner la chaîne à Tracy alors dans la nouvelle ligne coucou à tous les Nela Chou les Nela Cœur les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés c'est à dire que tu es nouveau sur ma chaîne en tout cas n'hésite pas à t'abonner clique la cloche de notification aimez la vidéo, commentez surtout, partagez-moi cette vidéo, surtout pour une image à faire. Parce que l'eau qu'on a fait, et ça là qui peut faire, moi bien t'es, image à faire et puis ça qui quelque part, on est différent, pourquoi ça les boue? Bon, on a quand même pu réagir. Ça qui a yo qui li peut mouninga, n'engue peut mouninga pour des deux côtés zanakimia. Bon, partager vidéo pour bateau bayo kaka version à liboso. Bayoka version PMI balé que faire à réagir ça qui makambezonga qui na ordre na otie la bino voli bolanda ngape na olanda na bino bolanda la chaîne ayo la chaîne pour bakangango motala siko opération kamila abonné balongo bino eza ebele ozomona BBC yanga ngalingaki te bango nyonso nakokatene ti boye batikali tout deux personnes qui baloba deux les deux autres nasali ensemble et deux personnes c'est là on répond de bango BBC alobi on répond de les deux pour oki bongo te les deux balobi nalobi na répondre de les deux wana même des questions on a loba nan po ebunga nga OK vas répondre na BBC. D'accord. Moutali Bossa Lobaki a Ebi Bisoté, c'est tout à fait normal. Hein? Tous on est dans des réseaux. Comme moi, je suis pas sur TikTok. Tant que l'accent, tu soupe pas ça la vidéo TikTok na caméra. Eh, nanyo. Donc, si on a bien entendu que sincèrement na monté bano Ebi Bisoté, c'est pas mal ma chérie. Le lo siko Ebinga. Ebi siko pe na chaîne et ça m'a bêté. Donc voilà maman oh tu lo banani. BBC. Maman BBC, merci beaucoup, merci. Il y en a bien sûr et c'est un rappel ikamusu et ya. Pour prochaine fois que soyez baké dans la TV son naé dans le baboui papa Tracy a plus côté technique hein a plus côté technique peut-être bah mot pour employer devant caméra devant tout le monde et ça qui bon mais pour le baké fini bino bazoba na surtout parce que moi on a biso Preston azoko ça 8 ans année all bazara na ba YouTube et puis quelqu'un a le bazoba déjà sur votre la TV mais maman c'est toi à la télé comment vous expliquer bon oui c'est notre chaîne YouTube bah et puis bah comprendre que non sur la tuni votre papa mon papa est webmaster pour dire que à quoi inciter la télévision oui peu importe bah dérapage auto chaka na chaîne parce que et kindara bongo to et puis nous a la selle pété donc à quoi inciter maman pardon ce que ça qui façon lobela qui a employé qui non ba golo ya bazoba c'est cela na début na lobaki na monaki ba golo ya ba papa ya ba responsable en connaissant Tracy Melenga o bino pe boninga bo sepena bi ke bo siliki parce que bon ke azaya bino ndenya koya likambo wana ayaki na ngoko ka pona retrouver solution quand ba golo ya bazoba ezaki parce que ayebeki peut-être mutu nyonso et puis ebele pe bande ko ba pe misusu pe bazaki pe ba golo te moi j'ai vu avoir batinga ba maman mo golo l'équipe émission o bozu bo sali bo j'avais compris que ezaki peut-être porte e fongwami n'importe qui a comme koya ko lobako sala makamna ndenge na ena bato balingaka pété parce que qu'on se voit pas la face hein et il y a Congo oui et acha na munene oui apport oh et ça la bonne artiste oh ça la artiste et apporte capé implice de même que biso peut aura implice na part artiste c'est pas mauvais on peut pas les nier c'est comme ça que ça marche tant on le va gratuitement la sens auto ya ka to et puis to travailler na artiste papa va ko benga na téléphone ou pas mais il aura soit benga et bi que ah la petite transporter tinga la hôtel Toulouse j'avais pas encore déménagé hein la salle va aller retour na 4 fois tu sais non on était sur plus de 2 fois devant Adidas Arena zaki na monter mananga pour l'artiste mususu peut-être na osala ngo pété artiste basé beto osala pe ba promotion oui les motos le va ba abonné belé bazaka pepe ya nelenya Congo ya faire gola mais oui c'est pas mauvais aussi peut-être pe grâce na biso ya ba YouTube na biso pe lelo et comment ba golwa na ba tu pe ba ka belé belé comment
bozomona parce que bagolo bazobotama biso tomona nde bobotama c'est certes bozalaki déjà bafanatique mais biso tozosala ke peut-être bobotama pe bokoma na kombo donc eza mabe te collaboration eza mabe te je l'ai déjà dit bapropos atenaki peut-être azalaki na se yakani na se émotion par rapport ya zelaka kata te yango bino boloba epa fali boya te to boy bino bolukaka bato yango bino empire du mal boyoluka nini na live oyo botambolaka lokola basa ndumba biyenga kindumba partout tina ba live boyoluka nini bino boyoka bafamille bomoni nini biso eza qualification balatisa biso tokoboya yango pete azoka bino bien te connexion mabe na posa ta question na kita connexion za mabe ya biso c'est bon toyoka yo zela asilisa pour ndeka tolexa biloko ya papa Hervé ya fali pe so bake basali totyaka na biso eza chaîne na kata chaîne wato wana journaliste biso pisha akenda manga mutu ya artiste fali ipupa toza na ba Mathieu Bonche kuna kutu bakobaka ide akada bino mo boyebi partenaire na mpenga bazali bakali kutu koloba te abinisi nga bakamula ekwesi tolati badidasi ndenge moko donc c'est comme ça ndeka nalobaki donc voilà question mususu toyoka Glo Dada loba toyoka yo. Ok. Bonsoir Glody. Bonsoir. Tu es tellement belle. Nanina qui n'a posé une question moko. Nanina a posé une question. Nanina a posé. Na moi si na maman. Oui maman. Je vous écoute maman. Na lobi nanina posé une question. Koya na yo zoloba wana oyebo yo zoloba oye koloba poani. Pardon? Koya na yo ndenge zoloba awa ningo ye aoleki ke mobile na yo aleka oye koloba po ani c'est une question 1 plus 1 égale à 1 on oloba boye eza quoi ye ezoloba ma c'est pas grave to solo là. OK oyebi na c'est pour éclaircir des choses maman. OK nazako na to soki ne malembe oyebi balobaka soki peut-être mwana asali mabe et que mwana za ko reconnaître te ou bien moi si asali mabe et que moi si azo reconnaître te ou bien papa asali mabe aza ko reconnaître angote donc na kati ya batu 3 wana ezala na mutu moko oya kendaka pona okitisa moto mais j'ai comme l'impression que tu es en train de tourner autour ya koloba liloba moko kaka oye bomaka makambu nyoso puisque a to tourner ka autour a eloko moko bati ba expliquer raison mobimba. Toi, c'est que tu es comme tu es venu, une femme. Nengo ye awa, présence na yo, eza ya koya kokitisa moto yasema par eza ka phrase moko. Omoni olobaka bolimbisa papa na makambo oya salaki esili. Siko zo tourner. Zela na silisa. Donc ozo tourner eza moko mo kaka. On est quitté ça comme mafuta nyonso na robaka to en tout cas to sengi vraiment pardon na que sengi la papa pardon c'est pour mona qui a sala ki mabe Glo Dada on na ko loba na minute to comme ba niveau to comité maman Glo Dada na ningina roba comme ça o loba zela na tout la sika zela na ndenge yo zawana koya na yo ndingo ye eloko nini yo moni na kati ya mobala lobaki mabe puisque toi aussi tu es dedans. Puisque c'est qui t'a poussé de venir. Au lieu que mobile, puisque on a dit que 1 plus 1 égale à 1. Na couple, on n'en disconvient pas. C'est bien. Si quoi, yon nengoza wana, oyana yo ye. Et loko nini ebisa biso yo mona kike. Sois vraiment sincère. To tourner si quoi makambo, to tourner caméra. Ceux qui yo zala ki papa Hervé et que bango nani bino bozaki lokola nani bozaki lokola papa Hervé et que yo binani bino boza nangana baboy. Ceux qui yo elo nini yo monike mobile en bref eloko nini on va comprendre c'est bon Glo Dada mususu aloba bona zomi bale mususu aloba na ningi na répondre eloko nini yo monike mobile na sali mabe po yo oloba et puis D mususu aloba na répondre nyonso ba te tika na répondre nano après o aloba ya suka. OK maman Glo Dada. Oui, maman. Oui, Glo Dada. Oui, maman. Une question vraiment bien. On lobby qui a bandi ko tourner non parce que ba information tambola qui est belé ya bongo te. Toi va concerner biso moto vivre maintenant c'est un monde na débit na banda qui ko expliquer. Na ye na ngaso landa nga pe na débit na lobby moi c'est soko ya kana message ya kimia. Tant déjà nazo senga kimia ça veut dire quoi? Na lingi que na oya lobaki
pour ya lobby mais c'est na ikati na peut-être dans qui bon mais vie et bimi na monde mo la bino nyos bolani pour comprendre peut-être autrement ou soit attitude na yé na lobby na sengi kinya tant na sengi kinya ça veut dire quoi maman? Non, parce que tu n'as pas prononcé le mot à Kosenga Kimia. Tu sais, je vais juste de la mouke. Bon, mon nid, ezana otsoko tangi bakali. Tala batunyo so bazino ba. La double émission pas bakali. To ça l'émission très bien à YouTube. Alors il fallait pas oya. Yo, koya na yo lobi kaka. Écoute maman, chérie, je te dis ceci. Il y a que eza mo pamba soko tangi ba message nyoso bato bazoloba mo wana ya pardon. Ça ne pèse pas. Le bas kaka. Non, tu n'as rien, tu n'as pas dit pardon. Tu as ologué na quoi apaiser. Apaiser wana c'est comme si on va le banc pas aux autres tourner. Non, c'est qu'on l'a alobi bochana c'est alobi bongo. Makali. Soki olingi ko expliquer makamnyo sona ozo tourner. Omoni soki mwasi zelana biso. Soki mobile ya sali mabe et pas mwasi. Alobi eba ayepa mwasi alobi chéri pardon. Omona mwasi na ko. Faut pas ngomba bazala conscient que donc ce qui veut dire que baza conscient ozo linga o couvrir mobile na yo na ndenge ya kozunguka. Ina sota mo muke pardon. Blo, yo. Pardon comme il y a conforcé, voilà, il est si pardon. Maman. Boyo kaye non. Pardon, et la puissance est libéraka. Ou tu koloba awa kenon, faut mutu à reconnaître. Pensez-vous réellement, ce qui papa Tracy Mbelenga, tout ça va humain ou tu koloba awa, ce qui a reconnaître quitter. Soit tout ça l'émission on a soit il ngana les kaboeto. Oui, on peut reconnaître, on peut tout le temps ko beta mabaku na ninoko na biso. Maman obeta kalibaku ngana beta kalibaku. Et ça problème c'est. Au moment où tu sors roya le bi ay boli misanga pa ba sali pour ça même na kati na e pardon les sincérité. Na muto ko ya pa bi ah vous tout na c'est ko toi famille. C'est ça, je peux dire bon, pardon. Après c'est ça, c'est comme ça. Question mon pardon, pardon. S'il vous plaît. Et l'autre oyo, il a qui plus lié à yaki pour plaider dans le répétant façon à cette tenaki, façon peut-être à l'obaki, message échanger forme. Mais ayaki na pour la kosenga na papa Hervé, abenga ba producteur. On a yango yo lobini. Na baba ki ba bomamoto c'est le fait. C'est le fait en quelque sorte. Ba na ba bomamoto, c'est ba golois parce que ba lobaki ba sepela ki na ngote. Si ba ya auto lobaki abengi biso bazo. Ya on a te expliquer jusque non bazo la sens que bato ba roya pour déformer information la famille. Et moi c'est la Glodie c'est là s'il te plaît. Ngana lingito ke gauche à droite té. Ozo senga nini na ba golois. Bagolois, et ça peut moi ça sali au mabe ou bien à sali litamu et ça de passer ou mobile ou de pousser de quoi na ye akuta no resolo non c'est pas seulement que le banque non pardon limbisanga non okoyi bino mo pe okopanga ah ne déjà ba boy donc c'est bon c'est ça là où tu expliquer bino comme toi c'est que pardon limbisanga tout ça mais c'est pas sincère c'est pas ça to côté les maka wana te mai et sopanaki crise et quota qu'il fallait quota et les qui c'est bon la famille maman papa parce que vous avez compris la compagnie biso tout dans la salle mon clito beta ma baku biso tout to trebichaka c'est comme ça en quelque sorte ça veut dire Makali analingi ka répondre ngai question ona na tunaki eloko nini yo omoni ki pardon vraiment na mona podcast ngati na osali ni na depuis na fanda ki na matata na live sur ça dans le c'est parce que to tourner ronga na lobay na yo bakali to yamba nanité parce que le concerné c'était pas elle mais comme bolinga bo yamba ye après na ba te so qu'est-ce qu'on est en train de parler là parce que pardon ya ko forcer mutu eza pardon te faut bango mo bazala conscient moi na mbali ke mo bala lobay mabeta moi c'est kati loba je m'excuse et quand c'est là BBC ya lobby boy ya lobby que ce mobile je la s'il vous plaît ce mobile a salagi mabe asa mutu ko beta libaku dans na libaku o abeta ki wana botiana c'est un terme qui no biso alors maman je te rappelle botiana siana ça veut dire que bolimbisa na sens wana poto pardon na moni na ye mo puisque ko ya présence ya ye bakali c'est qui veut dire que mobile ya gafaki yango présence na yo maman ko forcer mutu na information te que so inengeni ya lobby boy mobile nazo reconnaître que maman gadada bakali maman gadada yo ko senga nani te asenga so pardon sinanga yaki awa bango ba yebi ke na osenga ete non oui parce que bango de ba yaki wana ba yebi ke bakali yebi ke posa na biso zalaki ke
Tracy ne makambo alobaki ekola yemo ka moni ke basaranje déjà na makambo ango azonga ya ayebisa biso ke non na makambo je suis désolé na makambo na bimisa ki na lobaki ya ki na kanda mais désolé ba gola désolé pas pervé mais quand yemo ka se sentir libre te alobango ba passer message na tel que bango ba lobango alobi ka leke mission total émission bien ko yebisa ke ya ki wana ko sani senga bevne ngozana falo ya o senga pardon comme pardon forcé et on a sous sincérité les amours s'il vous plaît pardon, il fallait aloba. Puisqu'il y a déjà que mobile n'a gafa qui a Glody, yoso kende, non, fais ça message, non, tu parles. Mais tu dois partir. Fais ça message à Souka, comme ça, yo kende, c'est bon. Les mamans, na yeli susu na lobi ba mama bochakimia, même na bandaku, ba papa na biso, ba chéri na biso, ba bungela biso. Tolimbisa ya pe mbali mususu asengi yo telimbisa ngate me yo mo comprendre kake oyo aka mobali nanga c'est tout ba maman nanga ce que zaki bongote j'allais pas me tenir devant comme ça et puis elle le bien qu'à s'adresser qui na forme au bino le bete déjà ce que précis la fait rigoler ba na problème t'es artiste fait rigoler ba na problème t'es akoki en 15 jours ko manquer faire rigoler à respect oh voilà comme bima qui bongo manque à respect déjà ce qui zala qui bongote mais faire rigoler nga qui autorisé te que abenga ba producteur tous au terrain d'attente ça veut dire que ba solo là qui déjà il y a plein de choses au pe et les kanaka plein de choses et les kanaka et ça quand important que ba ya kana télévision pardon abolim ça on tout à l'heure pardon souper cause à la paix sincérité en tout cas le fanatique de Ferregola papa Hervé Ochanase la famille est sacrée parce que c'est déjà une famille. Tant que tu as la vidéo, tu as dit que notre Olobela, Ferregola, tu as dit que fanatique, c'est tout, c'est déjà une famille. Ochanase, la vie continue. On a encore beaucoup de choses à faire. On peut être de loin ou de près. On va toujours soutenir l'artiste Ferregola. Vous comprenez? Depuis que tu soutiens un artiste, nous on peut le faire aussi avec merci. Fait avec Kofi Olomide, avec Nani. Abissé basé Belé Fabrica, Abissé basé Ebele. Moutounion sont attribués chacun. Moutounion sont avant la facilité à communiquer. Pour comprendre déjà que non, Précis Belé a peut-être à la manière il y a communiquer. C'est ça si ça m'a calé aucune idée. Il y a communiquer. Et puis t'es dans son cas, pourquoi? Et puis yebe papa mbele nga place à Vandi mkolo elenya Congo Tracy mbele nga pro la même magique papa na Preston na Promedi mobile ya Glody ya suka la mignonne vous la kumisaka mobile na ngai nani maman Glody Nabia maman Glody pardon en tout cas les fanatiques on vous aime beaucoup bon mais là-bas il a mis 20 c'est pas la fin du monde il y a beaucoup de choses à faire Nabia Ochala c'est Glady Nani c'est désolé la France non Nani Bakali mais bino bosenga bolo ba nani Ochala c'est la c'est la pardon Belvet BBC boyoka batu ba ko makuna kia lobaka pardon yangwana ko tshana se o azolo ba wana bazo lingango te yangwana lingi aloba terme ozo convenir ko sepela le Gaulois, c'est désolé. Voilà. Désolé, on a des aveux, tout le monde qui a désolé. Bon, pour c'est pas la fin du monde, comprenez. Pas forcé de Nani Diasuka Talo, pardon. C'est bon, Diasuka Kende, Kassi, cause à presser Kende, pardon, ma force, te fait ou ta carte na binomoko. Quand binomoko dit pour le mon pardon, on a té. Il n'y a pas de problème. Bon, Kende, Kassi, quand on dit que le mon pardon, on peut té, moi, pas forcer au pesat. Non, mais Diasuka, c'est bon, c'est bon, le but d'être Yoki, c'est bon. C'est bon. C'est la famille. C'est bon. Et quand il y a l'ingangote, moi, tu peux forcer pardon, pardon, ma force à té. Faut moutouiller moko à sentir que na chokaki, na tukaki, na saki moutou passi, na lobby pardon. Voilà. Kiti sa motema, la vie continue, azan a problème à ta montée. Bateau baye, bateau ba côtoyer, pour comprendre que c'est un garçon bien là, comme ça te pose à mon bail. Le but kazana Diasuka, pardon. Le but kazana problème. Abimisa ki maloba na TV, papa maman. Abimisa ki maloba na TV, o e chokaki mukili, bato ebele. Azaki censé akolobaka kenan, je m'excuse na ba parole na nga point barre. Mais comme on va forcer bino, on peut pas forcer la personne de demander pardon. Alors bien mon émission. Bon c'est calmer l'eau s'il vous plaît. Continuons artiste azana mambebele ya kosala.
mutu nyonso na ndako akobeta liba kwa kosuka pa voilà mona c'est comme la maison en fait. On peut se dire, on peut se parler, donc il n'y a rien. Bon, on a daté que tu comme ça, il y a conflit, injure et ajouterai l'autre côté. Déjà, Diasou Kazeana le belo komoko, mon makambo, biso da gola to respect, mais ce que dans le bango bien besoin qui ba warrior. Héros, balinga ba ke luka ba photo ba parents na bino, ba photo ba ni ba ko sa ba bêtise. Biso to za ba to respect. Biso to za ba mi. Bébé so ko tangela biso ba koma mbendre wana awati. Kotanga koma mbendre wana awati baba nani bien bo continuer bongo papa va lo bara boza bata télé bozara ebele ba golois biso tozara wana ba journaliste tozara tu au milieu du village sauf que le monde est comme Jodi pardonne tingam na lo bano boy Nazam Mukolo, je peux être aussi ta grande sœur. Na cause appelle Mukolo par rapport à âge. Na cause appelle Mukolo no. Na bana pas Mikolo parce que yoza bana Mike par rapport à âge nanga. Nga moi nanga libosa de na 24, na bana 5. Mais imaginez la suite. Ba Mikolo. Donc na ngina lo bana OK, nous les Gaulois, on est respect parce que tous les fanatiques à faire mature. Yo moko le beaucoup de maman Mikolo kuno moni bango respect. Nous on est mature. Toi na tante que soto we la lipa, toi que toucher nguba. Non, na moment to le ba kamba respect, makambo ya langage. To que était que to que luka to que ko to tuka oso ki koteni. O yebi que soto zalaki na ba tumususu. Ba ngaba comme ça on ba ko toucher makambo ça rien à voir na makambo biso tozo sidikela. Ozo comprendre. Nous on est limité. Soto le la et quand on le la musique, on parle de la musique le respect. La moment là bazo réclamer respect Nicolas Papervé. Donc on va passer les messages na médias congolais. Et quand la boyebi bino ba journaliste ba chroniqueur ba nani tout ba chaîne na bino. Bon système yako na okakangisa bino ne surtout bon système a manqué d'artiste et respect. Mais cette fois-ci avec Ferrego là, bon ça moi très attention. So bolibo lo bané likambu be reproche ou bien ni bon la manière mo boya ko lobé la kango. Surtout c'est limité à peka na musique. Parce que so comme ko yana on ndenge média congolais kumbele la OK na ko ya pona salir image na détruire la sala nini. En tout cas cette fois-ci vous allez trouver le golon na ba chemin na bino. Eh ouais ça peut monter maman, t'inquiète pas mais là maïna ya pio. En tout cas tous les abonnés bon tout le monde qui commente peut-être ça fait l'intention ma bébé parce que c'est tout ba wangi là ensemble boye balinga raté ba mona kaka pour papa peut-être papa va tika la bongo batu ba ngazo sanga passe ma classe ndenge ba chana bandongo sous eza ya onimwa supposons que comme les pays sur les en tout cas eza passe te ba chaîne te ba wangi là kasi na besa nga passe kasi bango ba fanatique ya ngata ngako moyo tanga ko te ko ba fanatique ya fali poupa et c'est tout. Kasi ba onde ba wangi la te ba ta deux fois commenter et l'autre c'est la famille restons toujours soudés, c'est pas grave, on est si je dis on est ça veut dire moi je représente Elengi à Congo, on est désolé la famille, on est ensemble, ça continue bosso mbabia Genève bozala ebele yoka promotion ça na arrivé actualité akanela bo fait que tout ana et ko ça somo na ebisi alobi to lana mabele ngana to baluka to zo yakana na tali to kutana na kini na émission siko na mone siko dadia to sakana toki na avion on le type de rêve dadia toki na avion dadia changer oh type de rêve natala mpanzi na sœur nanga Virginie Manganga to solo mai ya Miss et puis ilunga o meme na mukongo faut meme ilunga na mukongo parce que mama te bomba taus bomba tambo pesa na bisi ya Frelia do beta kita nzela nzana ka bazo santé akomba biso litama yo katanga munoko yo za marié bagola balinga na bongo bagola meilleure femme Dave Sabino. Tosepeli, merci aussi merci à Papa Hervé parce que alarme tolelisaki autre simbelenga lekaki ekomaki Papa Hervé a zappé mutima muneni merci pour ceux qui Papa Hervé a solo été mais peut toke kutana producteur PT parce que producteur on a poto le cal pas la chantier oui il est gentil ouais et puis Kabaka oui Kabaka Bakali pardon la vie Bakali pardon nena lo babu naza on problème à connexion depuis tout à l'heure nazo saluer pe sana lo bamen on lo banini tozo ko Belfed Glody ça a on lo banini ko kenete c'est la Belfed alo ba ya za général ngani nalo général ngani nalo babu ya ngani nalo babu Bakali connexion est bien
Belved yo pe bon ça mais ko ignorer ngate na général mère ko ignorer ngate na général mère ko ignorer ngate Belved wapi ah la sabilongité na yebi ote ya ngai ah na ndenga mabete na tuni général ya wapi soda ya ba soda ya awa ya TikTok non asa général asa gaulois général ba gaulois d'accord pas de souci ya je t'écoute mère ngai na lobaka na chitier na ngai na lobaka mukie mère na ndenga ba jeter na ndenga faute na ndenga vrai passage na ndongo leki boye ndo leki na live bakali il fallait kaka otika biso to zara nde to zaraki mais ndongo leki suna live bakali boye na suka ezoki su bapota ça dit parce que phrase ka mukie nde ba papa mikolo parce que ba golo baza ba 70 ba 80 ans est-ce que vraiment so sali papa na mabe ok c'est papa tchana si au langage je sais non papa je m'excuse ou pardon mais moi na pardon to phrase na pardon non et c'est beaucoup kolo bango Général, yo ma pinga na moni wa soda hein. Pardon. Ça va? T'es content? T'es content? Voilà, je vous aime. Voilà c'est bon loba. C'est comme qui mutema mabe. Alobi da pardon c'est tout. Bon Luka pardon. OK. Allez, Gaulois oye. Alobi da pardon. BBC au Sebelit. Alobi pardon to yoki. Allez, Gaulois oye, Mambesili. Tu évoluer. Kandi Shopwa liga ya mataka kongolo bani. Bakali. BBC déjà mutalobi pardon. Déjà to yoki. Bakali yokana pardon. Omoni pardon. Il y a problème. Bakali mabena. Voilà. Mabena bino ba Gaulois bonbo décortiquer sous pardon mutalobi. Oh non bon Nicolas Nyenzo Somona yoka mabena pardon. Bakali sandoki yo sandoki. Décortiquer sous pardon. Moi pardon sous bonbo so sous raison et tikali nino ngape asenga pardon. Bakali na fingela kona privé yango akamna fingela kona privé yango bakali ngai na moni makamna tinda ko ba voice ya bakanda yango pardon songi sana salimne loko te na osenga ko pardon te ya ye déjà c'est bon bakali makamna fingela kona privé yango yoka nanu kinga na yo da pardon na ye déjà eza consommé na lobi boye bakali ngana na problème pardon te problème ya pardon ezalaka te ke ba force neti nga bakali so na se sentir mais zelo na sisa koloba te nazala na makambo pardon te problème na ye jalo te ka batbale bate tu m'énerves bakali tu m'énerves loba makamu mususu to leka non nazala makambo ka yango na to continuer nazala makambo to leki déjà pardon bakali na ngana bimiselo loko mo a moyena lo bango a te omoni parce que toi na bat ba otala yo pardon s'il te plaît na bat ba otala baza to na un cas presque un cas 5 bat ba otala likolo so na mna lo ba likambe kele limbisa nga pardon otala un cas 5 na bo so bakali pardon na lo ba bakali pardon bakali bébé c'est pardon botina na lo ba nga pe connaître qui bien na lo batandambu pardon bakali ngai na lobaka boya na ndinga futa ndinga vrete osali mama na boulot nani oyo kone nani Glodina Mumbai na ye il faut ba pesa yo ba merci ebele a merci parce que au côté li bango trop au bundeli bango du genre que noko luka kimia moni kokota ba te que pesi biso faute te comprendre c'est na ba façon moko boye ya ko luka kimia oye na ngo ba kimia donc Glodi bien sûr que place azali na mobali na ye vraiment il faut basengo ba merci papa comment est papa général ezalaka bongo place deux personnes bayokani te troisième fois ya na esprit ya malamu fois sala c'est la famille même yé ozomona bone côté altelo botale nondaza baswa na rappel de fois pe na mbeleni ke zoni mais moi kanga na téléphone au moins pas que pekisi bakali kuna ayoki te oke kutu passe le siku na na bonanga mais au moins kanga na boni c'est comme ça c'est la famille donc so mutaye na kati faut ya ocha kinia parce que on est tous des Congolais donc c'est un peu ça c'est la famille comme ça te biso pe boito soit na rappel mais oh pe là qui a monique likamboza pour c'est la famille on yo ya papa Hervé c'est la famille Maxi ana bloqué yo po na moni yo za impoli trop bino ba wangila bozaka toujours ba mal éduqué zana bloqué on a peu na ça OK
Attaque congolais, c'est la attaque congolais qui est à sa maman le yo sa baje tindika chakal franchement nanga nanga bolos ya nana ngapesi wan Kandi notre boss nani Glody olobi okei kende kasi totikala kosambrouiller na nani akende Glody akende na sambrouiller na bango. Et Kandi, s'il te plaît, ici c'est la famille. Elle a demandé pardon. Il y a souté que notre pro loba suma musu s'il vous plaît. Boki ninga lobby na linga ki boy. Ngai na linga ki na yamba bango bo solo na bango bo loba o nyoso bolingi. Bo solo la ki depuis kala ya. Bokonti matenga pe mungonge kauki. Bono tapote pete na sengi no bakado. Ngapi ande na bo na sengi bino bakado. Boni peki mutema mabebo eko. Na sali kutu ke no bo. PM basala andeni senga kasi demande PM. Ngana sengi na ngate ngana sengi PM senga demand na oloba na ote na kanto oloba na BBC PM senga demand PM senga demand wana nani wana na mata biso PM senga demand bino ba Gaulois boyebinga bakali na lingaka bino mena Gaulois te nazomona te makambo yo basenga demande te bino bokantika na mta deux fois net ba l'autre là kuna matao pe wapango pe bakali mata PM bino mata la patrona bakali mata la patrona loba na tuna pe question mona ba Gauloise bazawa na mo ana Adidas na Paris to lata ba Adidas na Genève ko lata ni yaka ba Adidas lata bilamba ba soda pona nzema buya to lata ngo ba Gaulois to lata bilamba ba soda mais ça qui bien ba Adidas wana kasi fera boka ki Tolata nzema bilamba ba soda. Kati buya. Oh, frère Kali pardon bakali yoka na zela nanu bakali yoka pe batozo oyambi na panel. Oyambi bat na panel ozo yoka bango te mata na PM na mata. Matisa nanu PM bango pe bat baza bagolo pe makamto olata ba participer. Bango après na yebi ngam bakali na ko mata bango te mata bango nanu. Otoka olata bilamba ba Gaulois poto honorer libanga offrir à boaka ya buya zapata wa boaka nana ozopona tokolata bilamba ba soda wa Pentagone na concert à Genève tena Genève za Pentagone pona buya ya okala ngena yeba ko Adidas c'est ça dit to en tout cas ya somo merci beaucoup allez bon olobi nini BBC lobaka Matisa PM azanse Matala mama makese pesa nsi. Tete tika pe na mataba tunanga na yebi. Yo batuna ote matana opia mama te ya makamna biso mataba tunondeni. Sifna mata Louise no mata oui mama Louise aza mama biso mata pe PM mata pe mama makese nsi. Ah pardon mama makese mataki déjà. Matisa ye za Gaulois auza makamba oloba. Oh Gaulois amata ki nushka Gaulois skuta matiti. Bakali makambo na biso zo boya bango baloba poani bango to participer à makambo bango yo pekisa bango ndeni. Bon maman Louise tozo kayo. Bonsoir maman. Bon baibinga BBC ndeni ko bien maman. Mon général Akati Sali PM. Merci. Bakali Webi kena ko cholo libaya na buke lo Bercy na o ya. O le do cholo libaya siko na buka Bercy na o. Bebe singana à la fin ko s'inquiéter te. Ah, so sakana ko fungola ba Gaulois tu ba kiti abakibi yo. Bakaliboni. Maman Louise tozo ka. Bakaliboni. Bon, ngana yaka ko tia kimia bo teninga liberté ndenge leki. Bon, ngana sepende leki malgré alobi désolé bon pona désolé nga pona nga mona ngo kaka eza pardon tout ça na c'est la famille bon nayebi ke ba gladiateur ba BBC bino bozola makamna bino na ndenge mususu pona nga makabo to tiango na c'est to tikango to tia kimia s'il te plaît la famille to tia kimia pardon to lobeli yango déjà il paraît ne basi ba bongisi kuna en tout cas to tia kimia to limbisa
Vous comprenez? Bakana de maman abiso ba Gaulois o baloba kande maman Louise na maman Solange. Bango so to kende guerre to ko mema bango te. Bango mi bale wana so to kende pena ke to beta pena biloko. Bango batika na batiko lambela biso ala tanda tant to ya poto ya kolia. Parce que bango esimba. Oloba ina matsa batu na mati PM aussi. S'il te plaît, pardon, boya te. Bolimbisa, pardon, Bolimbisa. Ozomona, toza déjà famille, pardon, Bolimbisa. Mune loko ya qui comprendre. Somme talobi désolé, y'a par rapport à m'embébélé. Désolé, zapeke, pardon. On comprend. Nous plantons aux alicamans, en tout cas, s'il te plaît, la famille. Toza bevenime belé zoya, qui déjà, ezaka OP, ici, à Genève, bâtiment bébé zoya. Toza na posa, toza ensemble. S'il te plaît. Toza na Belgique, ezali les. S'il te plaît, mamie. Au moins, nous avons encore à profiter, na iloko moko boye, comme nous l'avons dit, s'il te plaît. Toza na kei, à ma Genève, à la viso, toza bayi lunga, nani, make house, zoya, to sepela, toza la bani wana. Toza la maman bébé, na marché, tout ça va challenge à bouya sapata babiloko ezebele donc faut que c'est le monter s'il te plaît en tout cas on est aquí pour nanga s'il te plaît merci beaucoup ouais merci maman PM Toyo Kayo la patronne boza bien bébé c'est boni bakali bien ma chérie yo kutu nanda boya ko match ça la PM Charlie Prince tout final mi soit 5 heures mais bisi yo libandi lokola muto ataka mafuta na bakapoti na bisi yo continuer ka la faire rigola Charlie Prince mi soit 5 mi c'est tala likolo kwa balekisa la muinda na sima ero ko PM tolo ba mamusu na Charlie Prince mi sur 5 la sali onini PM tolo ba makamu mususu oyo finga Charlie Prince asali nini atuka bagola oyo bagola bino bata mutu so Charlie Prince asali nini na mamtolo ba awa tolo ba eza trop glissant ba ligne bozo kende wana eza ligne moko ya mabe nzela obolinga bozwa wana eza nzela moko ya mabe makasi omoni ndele bosala ba émission so babone en tout cas na ebité quoi Charlie Prince ayo sala nini na makambo tolo ba awa bon nous katoso kayo na moni PM chaîne na bino mati bokomi ba orgueilleux bino boza so chaîne na bino mati bokomi ba orgueilleux Charlie Prince tout finalement sur 5 heures na ebi na 6 na sila na yote na biboye pour campagne autre ça lobaki ya kosala pona Genève campagne oya lobaki ya kosala pona Genève pona concert à Genève biso soto bito sala campagne pona chaîne na ye biso soto non PM Pwana toleki déjà bon voilà ngai pe na sepeli ndenge pe bakali ne bande na zaki convaincu te na yo mais na suka sikoyo na Monique ça va Charlie Prince tout fino li bandi à soin donc ne bandeli nazalaki vraiment convaincu te ne bande nazalaki convaincu te sikoyo na minute oyo toza convaincu donc on a surtout bandako préparer pour la chaîne ya Tracy nzamba otala ngai na babao to bando préparer ba photo ba vidéo ya bakoko na bango to bando préparer wana elingake bima tonga to sala guerre makasi et puis même chaîne na ngeza la merci beaucoup PM donc voilà to soli bien Charlie Prince tout finayo Charlie Prince mi sa 5 mi se tala la Atika on a défaut PM. Bon, Charlie Prince tout finayo. Nushka la golos to yo mafuta mbila. PM. Nushka to yo kayo. Oui, bonsoir à tous. Donc on a le bakaka. J'ai l'impression comme si bonsoir à tous. Oui, bonsoir à tous. Dans le bakaka, j'ai l'impression comme si Tracy sobe Glody na bosali comme on a dit ba comme le bien té bazo minimiser maluba mobile na loba qui par rapport à Ferré
donc to ça ba blague te muto ça ba jaba na mike zate za makamwa jeter donc pour nanga ba ya na banku touté donc nga za catégorique ba ya moi je suis catégorique Nushka donc ba tika la ça mamba blague non Nushka on a ça munira ba te passer ba ko recommencer Nushka on a fait la paix l'erreur est humaine et oyoki mwasnenga lobi awa non franchement tout ça li paix osoya suna kanda atayomoko non préféré que finga ta Charlie Prince seconde PM afingiye oh là là boyetin wasabanga lobato oyoka yo azalaki te yango wana Bakali azalaki te Nushka yaki te ayeka siko ayebise ke solo azalaki te okwaki azalaki te c'était là c'est yaya nabi boy Bakali mais pardon on ensemble pour ne pas vous mentir to CPT et elle oui to CPT offensé Bakali oui mais dans les bons baya na bango te OK na on bien baya na bango te comme ça biso peut to se désabonner na ba chaîne la bango pas bon de la biso peut to se désabonner quoi baba ni na en français to se réabonner na ba chaîne na bango nani wazabanga wana message bien fait les pardons est une puissance universelle, c'est bon déjà. Il y a des missions à la cocoso et à toquer. Désolé. Bon, Gola depuis Toyo Kayo. En fait, ce que j'ai compris dans la vie, c'est qui va gouloir. Donc, on va ça là, blague. Mais, et le mot, journaliste, faut bien comprendre. Faire, à la victime qui ont été mamabé à presse congolaise, dans l'obité binois. En fait, ça dit, gouloir, quoi, sous digérer à ta bêtise, mon qui était. Parce que bango bape ça date na ko mawana te nazama Bakali po news ala mama le ba raté pour la presse mais tu as dit ça bon le simate non Bakali na lobby minoté Bakali tikana na sisa mais yo kanga Bakali mité mama be yo kanga Bakali nazawana te Bakali Gola depuis là le bana le bon critique Bakali mi gagné ma autre salle émission mon quoi autre le même chose mi gagné ma presse alobi elle est yoka Bakali yoka nan pardon Bakali on confond des bateaux c'est là yo lo pese exemple ya mige nga depuis na banda na finga ferete na mige yo Bakali est-ce que yoka ozalai Bakali yoka Bakali yoka oyo bisa biso to tiana se mais yo mo osiliga c'est la famille yoka na banda na biso yoka intro na yoka na mela yoka Bakali après c'est la famille Bakali yoka na bandela ki bien na lobby victime ya kimtema be après sauf Dino mais tout ce yoga il langage dans la vie mais oui kasi ne peut pourquoi aussi les gars aussi comme sauf Dino exemple ba tumusu ba finga faire lelo ba moko na lobby Bakali yoka na bien na lobby sauf Dino Bakali pourquoi tu te mets à place de likambo etali yote na lobby yote na lobby sauf Dino lelo bokoma obetela bango maboko obetelie maboko te na opesa exemple Bakali na opesa exemple na lobi boye te na lobi boye Bakali yozo empêché Goloa depuis à s'exprimer alobi kombono ta lobi presse na mona presse yo témoignage que mutu na bina presse yo lobi côté la presse mutu na bina presse alobi que il était parmi bateau bazaki kotinda e pas des trucs faire ya presse mais tika di Goloa ngalo ba empêché point oui Goloa ba ngam na Goloa ceux qui par exemple yo nous avons lobi que il y a des musiciens musiciens victimes mais sauf il y a des musiciens qui honnêtes comme faire comme ça veut dire au lumoli faire na kofi mais au tiba au baza gay na sens wana na lobaki na chemina no soutien na saki moko na le belo moko yani bagolo to comprendre le mot qui lelo presse tout qui n'a pas d'hypocrisie presse comme à diviser c'est-à-dire watu musu comme Bakali ça veut dire aza de golo te mais déjà côté muso kota te ba bige yi aza image ya bagolo parlant na lobani Tracy
peu importe l'autre bâti que so digérer babete sur des mais faut doyer velo moko batu baseka ki bango déjà na image ki ndenge ba mambo utokuya c'est vrai bana tort to lo bangana golo ki je suis no lo bate bana raison et batu baseka ki bango mais batu baseki bango ya bana ya ka bandi na ba journaliste ça dit tant azolo bana ki to chana c'est un manière de aussi na pardon parce que autant la paix azolo na paix azala ridiculiser na bandi boni ba journaliste ah non monde c'est amikiti c'est à que c'est na pardon mais tout ça batu va comprendre parce que il faut comprendre ma mususu na ndé mususu pardon vous comprenez azolo to chana c'est ils ont juste pardon merci azoli nakaka amika poko bon sang to yepe image na basika bangote mais to lobi te ke baza na raison et on a saigné na bagolo to boma moto c'est la famille to lekana ma mususu merci to boma moto to lekana ma mususu parce que au moins ndena so la ndeba commentaire na se azo checker ba commentaire ba tutu nazo neto so mona ke lo mona finga ki na finga te mais et puis ça kanda fimo ba fingi arabike yo na lodi na mbalo bo kinga fingi lo mogo mais la ndena continue ya ki musique ya ba voisin musique a fait ata mogo zate très bien ça veut dire ba golo to bo mamout c'est la famille to lobi te to peste to ya lo ba seconde chance en fait seconde chance baza presse en fait baza presse ba na ba rien na bango basali mais so déjà boni mutaye liboso na yo azopesa l'explication il y a le bâtiment à reconnaître ma bien mais peut-être azoli na pas bon ça pour na image ne ba seka bango te na batu oyo parce que to constater lelo ou elenya Congo to ba vérité soit qui na répétition ba voisin akotati to ba vérité très bien akotati ça veut dire ndenge biso dans la polémique na ba voisin bango pe na presse ba comment pe na ba polémique entre bango bazana mutu na banga akota kuna kotaka il manière oloba pour peut-être la même image à côté abeno bebe so liyo position et ya Congo na so loba na pas fali ba kota kate a kota ngana na mona a kota te bakali yo le problème na osola no kana privé parce que yo problème no linga tenga si sa makamso na oloba li il faut comprendre le met à ti dinet yemo ka lobi ngo aja suka lobi ke bana mutu na banga kenda kokota kuna sona sa eza manière ta oloba kisande omoni pogisa lelo kuna au milieu du village dans un milieu du village eza manière oloba eza boye bakali eza boye omoni tokoloba ke tolimbisi bango oui mais jana kata ote tanet golom so ko mena ke bakalo se infiltré après ba kuba modérateur ba tikiye amoni yete aza golwa na lobi bongo na golwa ni na lobi bongo bakali e poko na ba wangi aza golwa te golwa mona tika ndeko sindika bakali yo sindika kwa bakali yo tika ni biso te si sa mutema ndena bunda kapona faire bolo bakenga infiltré te lobi makamunga no toyoka na ate yango bakali makamunga na ndako na finga ka finga ka oka yango makambo yo mbiki mawakili basana kata live o sikozo ndiko sindikali baluka bacha de basi maso na comprendre raté fallait que château rouge atamboli makolo bakipete Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.